Mbote 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 lisusu na bino banso balandi ya Info Sans Fil TV. Ngai wa bino mama Zemani na ye lisusu na sujet mususu. Ba oyo eza koleka na kati ya mabota na biso, ba famille na biso, tout autour na biso, ba connaissance, partout oyo biso bana ya Congo tozali. Ngai wa bino nazali wana. Soki moto azali na lisolo na yo, olingi ete batu banso bayeba yango pe basunga yo na ba commentaire na bango. Alors tindelanga na WhatsApp na ngai ezali 0049 152 143 50 180 0049 152 143 50 180. Wane zali numéro ya WhatsApp ya mama ya bino molobeli na bino mama Zemani Asbel. Na cadre kaka ya Info Sans Fil TV. Lisolo na biso ya lelo ezali papa abotoli mwana na ye na libala. Bandeko ndeko na biso mobali abengi ngai alobi lelo mama Zemani nazali na lisolo moko boye nalingi nabetela yo nazoluka solution. Navandi mwa bambula ebele na mwasi na ngai ndenge kaka boyebi ndenge ezalaka tobalana penza te mais nasala prédote avant nazwa ye akoma epai na ngai. Tovandi na mwasi na ngai pe tosi toboti mwana moko ya mobali. Mwana pe abandi déjà classe na école gardienne. Nga na mwasi na ngai tovandi sans problème. Mwasi na ngai azangaka eloko te. Toza na ndako na biso tozali kotonga. Tozali na bandako tozali kotonga. Mwasi na ngai osala business na ye. Pe azangi voiture te. Aza na chauffeur oyo akenda kotika bana na classe. Bandeko na biso. Chauffeur oyo asalelaka biso nyonso na voiture na biso po ye ayebi koconduire nanu te. Chauffeur azali. Tozali na bonne na kati ya ndako na biso oyo ayaka chaque jour azongaka na pokwa asokipaka na bana na misala ndako makambo nyonso ya ndako. Alors en plus de ça tozovanda na ville na kati ya ville ya Matadi. Na ville penza ya Matadi. Ndako munene makambo nyonso complet nyonso ezali. Mwasi na nga azalaka na problème moko te. Mwasi na nga azalaka na mbongo te. Mwasi na nga azalaka na nyonso. Lelo oyo papa na ye atindeli ngai maloba nazongisa mwana na ye azonga epai na ye na Kinshasa po alingi kaka nakende avant mwana na ye azonga na ndako na ngai ifo nakende tosala mariage. Papa alingi mariage alingi aboma libala ya mwana na ye. Mama leki na ye pe ayeki na ndako mikolo eleki ayebisi ngai la même chose. Papa vraiment nous sommes désolés. Le père de ta femme alingi que mwana na ye azonga Kinshasa epai na ye. Donc libala oyo po na lelo eza kosila mwana azonga Kinshasa soki yo ozwi moyen ya kobala ye okende kobala ye bongo aya kozonga na ndako. Excusez-moi. Alors ndeko na biso alobi na mama leki ya bon. Donc ezali ndenge bino boyokani. Sikoyo tuni mwasi na ye mais madame ngana toza na problème oyo te toza na problème te. Bon sikoyo yo moni nanu ndenge nini mpona makambo oyo papa na yo auti koloba. Madame alobi ayesi mobali na ye omoni ngai moto abandaki koprotege ngai ezalaki mama na ngai. Lelo na minute mama na ngai akufi mama na ngai aza lisusu te moto akoprotege ngai aza te. Du na kosala oyo nyonso papa na ngai aza kosenga nga nasala. Mobali abi ila. Donc yo mpo ondimi ozonga epai ya papa na yo. Oboyi koprotege foyer na yo. Oboyi koprotege libala na yo. Olingi ozonga epai ya papa na yo. Mwasi alobi wi namoni nazonga epai ya papa na ngai. Ndeko alobi ok soki omoni ozonga epai papa na yo
problème moko kaka na kosenga yo mwana na ngai kokende na ye te mwana atikala awa nakoluka solution mpona mwana mpona moto oyo banda kosokipe na ye nakoluka solution donc yo soki okokende problème eza te eza décision na yo na famille na yo donc bosala oyo ndenge bino bomoni mobali sikoyo atuni biso boye ayebi te azocomprendre te est-ce que d'ailleurs kutu mwasi akoma kosala na bavoyage akoma kokende pointe no akosomba babiloko mpo afungola boutique na kati ya ville ya Matadi aza na lisusu na mwana mosala atekelaka ye na boutique wana na kati ya ville ya Matadi sikoyo mobali alobi eske mpona akomi kosala mwa bacommerce oyo ya mike yango wana papa na ye alingi akende kuna ou bien baza na projet mosusu mpona mwasi ou bien nazo comprendre oyo mpenza malamu te yango apesi abengi ngai mama zemani betela wana lisolo oyo nalingi nazwa baide ya bato mosusu soki bakoloba nini soki bakopesa ngai makanisi nini mpo nazwa solution mpo nazoyeba lisusu te nasuki nazomona te réponse nini nakopesa ndenge nini nakosala mpo makambo oyo ekoleka bien soit mwasi atikala soit akende pa papa na ye naza na besoin ya basolution na bino alors yango wana ngai nasengi mpe bino na bandeko na ngai ya Info Sans Fil TV bino nyonso bozali kolanda ngai bokoka kokomante bopesa biso baide tosala nini suite ya émission oyo kozala tokozongela mpona kozwa baide na bino nyonso mpe totala ekoleka ndenge nini merci na bato nyonso oyo balandaka ngai napesi bino mbote mingi na bana nyonso ya lingwala bomoko ya Bundesrepublique lingwala bomoko ya Bundesrepublique tozali na réunion le 21 septembre toujours na salle oyo ezali na colonne epai ya papa Gabi Katumbai oyo azali kosunga biso mpona oyo azali responsable ya lingwala bomoko donc lingwala eza likolo lingwala toujours bomoko le 21 septembre oyo biso nyonso fo tokutana na place oyo bino moko boyebi bobosana te boya ebele en plus de cela nasengi na bato nyonso oyo bazali bamembre ya lingwala bomoko bokota na kati ya chaîne oyo ezali chaîne na bino ya bana lingwala bokoka kotia na bouton rouge bosabone abonnez-vous sur votre chaîne de Lingwala TV Info Sans Fil TV donc boya ebele nazali na besoin ya ba abonnement na bino mpona kosoutenir chaîne na biso mama Radia Komi mama Claudine Katumbai mama Marie-Jeanne Komi Moruma na kati ya Belgique napesi bino nyonso tu mbote bandeko na ngai banso napesi bino mbote mama Elisa de Leverkusen mama Frau Martins Antonika ya Leverkusen Fria Umu Kamara bandeko na ngai nyonso oyo nabosani bakombo napesi bino mbote tomonani nazozela bacommentaire na bino bye.